Malisa za marraine nanga asimbi nga na baptême na âge à 12 ans. Donc awa ezaki ndako na biso tozo kobeta bashita kotam koyaso batini biso wana baza na eyala tovanda kuna na eyala nga na vanda kuna na VV papa Verkis tovanda wana papa Verkis ndonga makoso mingi nga kombo nanga Josephine Bambakila kia Mwangana nazali leki ya suka ya papa Verkis. Donc mwana mobali moko atikala ezali papa Verkis. Po baiki mibale moko akufaki avant ye akufi pe kala penza te ye nde ali kokufa sikoyo yango totikali kaka biso mibale basi. Moi lisanga na biso wana ya sovowaki otozozola mama surtout baveve nyonso to baartiste en tout cas lisanga ezosoutenir biso makasi taso oza mwa basusi mo bometa tokutana wana moni epesa ya biso nde mosusu en tout cas ma tozalaka bien so likambo zwi moninga mpe tosalisaka so motu azwi likama wana ke mobali akufi boasiste boza baveve bokei bosundi ye botali ye bovandi na ye bosololi na ye ti soki bakundi mobali na ye esili bozongi na biro bovandi botala ye moko sikoyo akomona ke so alingi kosangana na biso aye so mpe alingi na ye te ye moko moto mpe akokanga ye aza te. nga nabengaka marraine nanga Queen Mada la reine mère omoni la reine mère ndenge alali yango aza na souci akufi mpenza mobali na ye mobali oyo abanda na ye banda bomwana okomona na bolenge nyonso to akufi mobali me nde toye kotala ye boye ntango moi biso asepeli soki tosangani lelo ezali mpona mitema eleli yawe soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe konsole mitema ya bana na yo konsole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na nga pangusa pinzoli na miso na nga Yesu kausa bapota motema na nga Bandeko balandi yokani télévision, merci mingi na fidélité bozali ko prouver biso chaque jour merci bozali ko remarquer que makele les alliés à makasi parce que tokiti na esika o wapi matanga ya papa lelo ba yé ba moment propre biologique ya papa Verkis ça biso moi lisolo mukie to pe moi programme ni les ali préparé bongo sima nango bozo pe ba maman veuve nini ba koloba na kati ya esika tokela bino ensemble mbote mama ezali nga kombo nanga Josephine Bambakila kia Mwangana nazali leki ya suka ya papa Verkis. Vous avez leki ya suka ya papa Verkis donc yo moni ko bota mape ko kola ya papa Verkis. Nga mwana suka yende mutamoni ko bota mana kokola na yo moni ko kola na ye na partie ndambo potango yo na mokili de azalaki déjà papa Verkis abandi muziki wapi na Kimbangisi unanda bandi muziki obota mi boni tobota mi 7 bango nyonso bakufi totikali kaka biso mibali ndenge tovandi awa bino kaka bana basi biso mwana mobali moko atikali ezali papa Verkis po bayaki mibale moko akufaki avant ye akufi mpe kala mpenza te ye nde ali kokufa sikoyo yango totikali kaka biso mibale basi sikoyo awa bozali na matanga programme ezali ndenge nini wuta ntango matanga ebandaki sikoyo programme nini ebimi jusque là non programme nano ebimi te tozozela programme ya leta soki ebimi wana nde tokolandela yango mais en attendant toza kaka awa na esika matanga toza kaka tokende wapi biso oza kaka biso mibale bon soki toke tokotika nani awa na place na biso ndeko na yo ntango akufi
koyoka sango wana ozalaki na etani esalaki nga pasi esalinga pasi nga mpe nayaki nzoto moka baage yango mpe nayaki nzoto malamu te me esalaki ngai pasi fale kunalanda bango mpo lere ayaki kokɔta na bopito toyaki kaka kuna veve akoya kozwa nga akotikanga veve ayi kozwa nga akotikanga me mokolo akufaki nazalaki te baye kobenga ngai na veve azolela makasi mwana na ye oveve mwana na ye veve abengi azolela makasi biso nyonso mpe tokomolela nde tolandi babi ote tata mwasi koya susu na cinquantenaire te yaka kaka toza na bar na immeuble yango mpe nayaki tobandi olela bongo tokutani na similisi tobandi olela ozali bato nini biso toza besingombe bato ya kintsumi moto ayebi mbikisa ngombe ye wana ngai nayebi mpenza te oyebi kaza oloba na bayi nyonso ezali na kati ya famille tout ça yo koloba nini bon ngai eloko na kokoloba oyo motuya nazwi ya na biso azalaki na musicien azobina meme na suka ayaki kopesa bomoi na ye epai yesu masiya yango wana nde eloko ezololisa biso mpenza. Bonjour maman. Bonjour. Tokuti yo awa na lisanga maman veuve oye kotala maman Lucie mwasi ya papa Ferkis yo ozali mwasi ya veuve mwasi ya artiste ngali mwasi ya artiste mepe Chéri Milandu ya Bazu Sapir Bakuba epa kufatika biso epa kufatika biso banano na nef akufa tomoni awa est-ce que oyebaki pe papa Verkis oyebaki papa Verkis bien donc mobali yanga akufaki papa Verkis aki na Braza mais asalaki tout akati ayaki matanga wana yango na eloko nde markanga na motema akatisa ozalaka na Brazzaville akatisi ayeti akatisi ayeti ya mpona liwa mobali na ngai sikoyo na bomwana na bino toyoki ke bobeti lisolo ya papa banzembo ya papa Verkis est-ce que oyebi batitre mosusu ya banzembo ya papa Verkis wana oyebana nga mosusu te wana azalaki na classe nano wana azalaki na classe mais banzembo ezalaki kitoko mingi Maman Lucie lelo akomi moko lokola bino nini oyo bino boko koapportele lokola maman veuve na soutien na ndenge nini bino bozokanisa kokotisa ye parmi moko na moi lisanga na biso wana ya Sovowaki oyo tozozwa bamama surtout baveuve nyonso to baartiste en tout cas lisanga ezosoutenir biso makasi taso oza mwa basusi mo bometanga tokutana wana moni epesa ya biso nde mosusu en tout cas ma tozalaka bien so likambo ezwi moninga mpe tosalisaka oza na ye ti esika wapi matanga tozala neti mokombatanga ekoleka tozala na ye kaka après ça mpe tozwa ya koti na kati ya groupe na biso. Merci maman. Donc bozali komona bamama veuve ya baartiste nyonso baye kotala maman Lucie mpona kosoutenir ye na moment difficile azali na yango bien que akomi mpe moko na bango bauti olanda mama oti oloba tout à l'heure que papa Verkis akatisa uta Brazzaville mpona koya kokota makambo ya matanga ya mobali na ye tozwi mama veuve mosusu. Mama bonjour. Bonjour maman. Boni. Malamu. Mama veuve oye. Oye. Sovowaki. Sovowaki oye. Ozali mwasi artiste moko o atika biso. Yo lokola maman veuve moi mobali no azalaka nani et abeta na orchestre. Mobali nanga azalaki accompagnateur. Abeti na ba orchestre ebele. Abeta na konga, abeta na kosakosa, abeta na nini orchestre ya Chala Mwana, abeta na Chala Mwana. Abeta ba orchestre ebele tina oke jazz abetaki. Siko awa yo tomoni yo kolanda mama Lucie mobali no akufa uta kala na kati ya lisanga ba mama veuve na yo kakio tanto ozobeta lisolo ya nzembo moko fumbwa eza nzembo na nani pe ya nini nzembo wala mfumbwa ezaki nzembo moko ebimaka
ntango biso tozalaki no na classe omoni ntango fiki nefungwamaki première foire internationale Verkis azalaki so na contrat kuna nayebi te apanda kobeta chaque jour na pokwa kaka so bokoti parc d'attraction mfumbwaka mtebe donc veve azobeta bokobina na bino bosepeli bozongi ezalaki lokola lelo te bimi moke kulu na kati te biso wana bobini na bino bosangani groupe bozongi na bino na bandako lobi na ntongo boke classe yaki nzembo ya Verkis soki ebeti antuka mutu nyonso fo abina mfumbwa wana kitoko na ntango na bino ezalaki kitoko makasi apa mfumbwa ozalaki so na nzembo nini bandolinga ya papa aki na banzembo ebele papa Verkis abaki na banzembo ebele surtout lere azalaki na batrio majesi wana ntango azalaki na bango batrio wana en tout cas veve ezalaki vraiment orchestre moko kobeta soki ebeti mutu nyonso fo aningana ntango papa kufi ya nini papa akufi na 2008 abeti akufi na 2008 azalaki awa te akendaka Côte d'Ivoire kuta tikanga awa ake asali 6 ans après abeli aye asalika 2 mois akufi sikoyo yango na penga nakotaki na association oyo ya baveuve lelo tomoni bino kotala mama Lucie liloba nini ozali na nazala liloba moko ya makasi te toye kotala ye toye kokonsole ye toye koasiste ye moninga azwi likambo biso ozala bongo so boyoki artiste moko akufi en tout cas bamama veve nyonso boke kotala ye boyambi ye akomi na ngambo na bino boyambi ye bosololi na ye bovandisi ye ti soki bakundi mobali na ye botale mpo bamosusu mpe bayaka na bango te toforsa mpe mutu te so mutu azwi likama wana ke mobali akufi boasiste boza baveve bokei bosungi ye botali ye bovandi na ye bosololi na ye ti soki bakundi mobali na ye esili bozongi na bino bovandi botala ye moko sikoyo omona ke so alingi kosangana na biso aye so mpe alingi na ye te ye moko mutu mpe akokanga ye aza te kosanganaka na mwa nyonso tosanganaka chaque mois na chaque mois wana tozalaka mpe na caisse na biso totiaka mwa eloko na biso soki moninga aza abalisi mwana ou bien moninga aza na fête ou bien anniversaire bien nini ayebisi mpe biso tosangani to mpe bosomba uniforme na bino bosombi bolati bamama veve baye mpona matanga ya papa Verkis organisation na bino eza ndenge non ma papa Verkis en tout cas wana na tosali te wana uniforme déjà boponi non nanu te po leta mpe fo ayeba biso tozali bongo ebima leta bengaka mpe bino non leta benga tozalaka mais neti sikoyo tozalaka mais il faut bayeba mpe biso tozali kasi ntongo bakosala organisation na ya baveve mwa eloko eyali ti tozwi mpe mwa uniforme tolati ti kasi sokoda ebengaka bino mpe badroit ya bamibali na bino batika mama sokoda na moyen aloba ezatelo mutu lokwanga mobali nanga azalaki afilie na soneka donc na sokoda tozala baœuvre kotisa mikanda nasala makambo nyonso mais ti na esalama nazwa nanu ata 100 francs te nazwaka te baninga mosusu bazwaka bon nayebi te eloko nini so nasali audience nakota okote mpe bakonzi bayambaka ngai te natikala ngai navanda na ngai bongo mama na yo ozwaka quand même bongo asokoda na baœuvre mobali na yo atikala na banofuta biso te okotisa mikanda nyonso mikanda nasi nakota nyonso to nazwa eloko te osenga déjà audience pas chef de l'état mpo bolobela makambo mama audience anga chef de l'état lipala nguba osenga audience yango kuna okota ndeni combien de mama veuve obosangana toza ebele toza ba 30 et quelque mpo bamosusu bazala bango awa te bazala poto mais soko aye en tout cas asangana na biso et puis chaque mois atindaka cotisation na ye toza na bango toza ebele soki mokonzi to mpe mokonzi ya mboka kozwa occasion kolanda bino awa lelo mibali na bino basala œuvre minene mpona mboka oyo me bozwaka eloko te eloko ni bokokosenga tokosenga na mokonzi ya mboka soki akoki koyamba mpe biso ayoka biso po biso mpe mbele na biso basalelaki mboka ti basalela ye mpe mboka oyo mais tobénéficie na eloko te surtout biso bamama oyo ya kala tobénéficie na eloko te mbongo na soneka banini tozo eloko moko te donc toza rejeté vraiment toza kaka biso moko
ngai kuti na bai nga mpo na ngai kaka leta akanisela biso mibali bakufa batika biso na bandako te bandako kofuta azosufri na bana akokanisela biso te mpe biso bapesa kovanda moyen te omoni kutu makambo elekaki ya Amadou Diaby en tout cas tokunisaki nzambe vraiment likanisi ya mwa mobali wana nzambe apambola ye nzambe vraiment ata bana wenge wana nzambe abakisela bango ebele mpo ayebaki mpasi ya baveuve akanisaki baveuve ayebaki ke mo enveloppe mo malo apesaki biso moto ya bato asalaki oyo aza nango apesaki biso en tout cas tosepelaki vraiment tozalaki vraiment reconnaissant envers ye. Merci beaucoup. Donc, vous avez bigoté. Kota kota. Fanda. On va en toi. Cause maman, kunate. Donc, tu coûtes peu bigoté les ah. Bigoté les bonnes. Ça va, par la grâce de Dieu. Yo zanga raisika te soso pembe. Oyo sanina. Zangi pongana zanga. Bango bazangi. Pongana zanga. Mona Amadou Diaby na miss. Namona na misu mama. Enveloppe na. Enveloppe kaki. En tout cas pour na wana na lobaka mbana mbala Amadou Diaby Zambé apambola yeti na 4e génération. Po likambo asami bali na biso bambongo basalaka Amadou Diaby famille na ebali yango te. Wenge famille ya bawera ba jube ba Blaise Bula batata bango nyonso tu balia mbongo wana te comprendre balia te mais bango vraiment na kobimisa mutoki na bango et na mayele na bango Amadou Diaby na mbongo oyo ya ye moko akanisela bana biso akanisela po biso moko boya akanisela biso te akanisela bana le bana ba okende classe na mbongo wana to futi bandako na mbongo wana ça les bien en tout cas na sengaka bana wengenge surtout Amadou Diaby nzamba pambola bango tina ba 4e génération na bango neti ma Sylvie ya Sylvie Mampata en tout cas on a ya na quartier papa mbola bexaucé zanga mboka yo zwanga ndeni to biso to ye a to yo kuta yo okomisu membre ya famille ezaka ndenge ni susu non o akufi Malisi aza mama marraine nanga. Ya que le tokozwa mama licité, il faut apema alobi moi mingi tokozwa e sima. Après ba matanga nyoso tozana na exclusivité na ba émission ali. Malisi aza marraine nanga asiminga na baptême na âge à 12 ans. Donc a ezaki ndako na biso tozwa robeta ba shita kotam koyaso batini biso wana baza na eyala. To vanda kuna na eyala. Ngana vanda kuna na VV papa Verkis to vanda wana papa Verkis ndonga makoso mingi. Donc ceux qui azate tous dans la chambre tant ya to kengela. So assis au lit biso moto bati na mesa tolé donc ezanda. Vraiment ndako na kozanga te. Maman baptême nanga. Il y a 2 casquettes. Il y a 2 casquettes. Na ye ki maman veuve. Malgré na lobana za maman orphelin, za na maman orphelin. Na ye kona ki maman orphelin, na ye pe lisusu marraine nanga, wana za papa nanga. Na lia wana na lala na ba vacances dans na zala. Ba classe muso mo pozongi classe mbongo pe uti koto. Donc aza vraiment papa. Il y a ce que zanini. Yo pozo mbongo sokoda na ba œuvre pululu. Bon, ngana zwaka, ngana bando zwate, po pululu ye mo pe amiko tsarate. Parce que comme il faut ngai nde na bunda po nazwa. Donc ça ndango za ndenge. Ya bunda bitumba ya bakofite. Bisa ko teto mona ka ba mama mususu. Ba mama mususu bazo zwate yo za sûr que sokoti mikanda yo. Non, o muto na ndenge na ye. Muto na ndenge na ye, ngaja na banda ba makambango. Il faut nazwa, eza muto ki mbali nanga. Eza muto ki na ye. Ezalaki vraiment que mutu po vana ndako na yo oza pe na sengote oza ta papa mo abeba na mama mais atali pululu pa seki mulibala pe zongani mutu pas avec maladie pa seki maladie pe sili mutu pas avec na problème pe donc ta ozo raisonner donc ba problème pe se calmer donc non zoa bon so ajouter banana ba okola ndeni na bilanga ni toza na mboka Congo est-ce que nga sa na bilanga na bilanga te noko kasi na tuni lisanga ya mama veuve oyo kota oza pe na kombo la kasi
et apporter là au nini. Bon, premièrement, au monde neti nga benga ma reine nanga Queen Mada, la reine mère. Au monde la reine mère ndenga lalia. Azana souci akufel penza mobali na ye. Mobali wa banana ye bana bo mwana. Vous comprenez? Na bolenge nyonso to akufel mobali. Mais nde toye kotala ye boye. Tant mo biso sepeli hein. Nga yak nanga avant, nga na yak groupe na nga na pona na maman nanga akufeli. Donc nde toyaka to bima d'abord esengo. Attends na ba souci. Tant azo seka déjà et à part ça, ba conseil. To pesa ba conseil ndeli to koki ko zala, ko tambola na ki maman veva nga na rappeler na za maman ba orphelin. Ndeni to ko zana ki maman ba orphelin, ni to ko boko la ba. Moko pezala neti wenge salaki Mamadou Jabir ndenga salaki Amadou Jabir ndenga salaki donc mo peut tozala moi sauver côté wana ndenge maman livre pas ça la quoi a obosa na te mama di mama place aux ali vraiment mama oboki biso boende ni mama di mama kuboka biso te yo mesala na biso basi ba orphelin ba mama ya ba orphelin ba veuve mesala na biso so tiki biso bando tika biso mama nzala ondo tika biso to la tarasu ki to te super to le bango souté mama benga biso décembre so benga neti nga so benga te no kela la kuna ha nga mona okende mama ebi nzebo baka nzambe soko zongi te biso moko to kanga bisaka kona bitoko ya na lola siko nga mama olive kaboy mama soko benga etenga moko na okanga bisaka to biso moko to ya wapi eza wapi na kinga kati nga mona kinga kati donc kangelo mama mukwana so dans sortant na répondre te na yo luka mama na comprendre que moi c'est pouloulou vous comprenez donc échanger te on est arrivé à la fin. Merci à Migra Malundi derrière la caméra ba maman mususu ki baza na besoin koloba bo yokani ba défiler tout se passe non mobali na biso pasali bibali na so asali Congo vraiment papa benga ta biso pati miso bana minoko ba fere bana minoko te bano bazana ba papa mona ba mama bango bozo kanisa ba papa na bango so benga papa ba mama ba benga papa na bango ba kolia so benga ba mama na bango bana ba kolia e bongo biso voiture ya biso pine mibale longwa mutu keza ya kotengama bana kati baza sauver ndeni papa kanisa ta biso so benga mama veuve ezala bien na ba mama ba orphelin so kanisa li biso en tout cas nzambe pa pambola. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Nzamba mon papa pambola bino nyonso bo s'abonner ici sur ebele bo ya ebele tous on a besoin de bino donc on sera là du début jusqu'à la fin et sera bino à chaque affaire to kendara na yango ndenge wana. Donc promis les obsèques et le reste il y aura une interview après obsèques nyonso na maman pour na kozwa éclaircissement na makambo pour permettre biso to beta lisolo na bino longo. Sinon restez branchés, on sera là demain déjà il y a l'enterrement de Doline donc brozongo on a kati chaîne Nzamba mon papa pambola bino. On se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne. Bye bye. mitema eleli yawe soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe kosole mitema ya bana na yo kosole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na nga pangusa pinzoli na miso na nga Yesu kausa bapota motema na nga kausa bapota motema na nga Yahweh, toi qui
oyo totikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko